génération ya sika esi eboya umba elingiseka bashamama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se caneton allez caneton caneton Mbote bandeko babolingo, mbote bandeko balandi ya émission monoko mubange lumbaka solo kasi bimisaka makambo malamu biso wana nzamba susungi biso tongo etani susu malamu azobatela biso kaka sengeli kaka kozongisa matondi pai na ye nyonso tokoloba awa nyonso tokoyoka awa totikika na maboko na ye mokambi malamu mosungi malamu ngana lobaka toujours que le bon conseiller ezalaka Saint-Esprit. Donc ye wana tango zo yoka ete ya yo mais yo moko okozana mayele te mais molimo nzambe lobela yo pour comprendre makambo nini oyo ezolobama. Peut-être oza déjà na kati ya nzungu omiyebi te, peut-être lingo kota na nzungu omiyebi te keba. Donc toza lisusu kaka na masolo ya ba oyo bandeko bakosi kosi bango mpona mikanda bote papa bote mbeto solo daki mama moseka kitoko Mama impala bote mingi kuna Lili mwana nanga kuna na France mandolina nzamba pambola bandeko nyonso tosakati ya nzamba pambola bino tolingana ndenge na insistaka toujours bandeko babolingo lelo toye lisusu na lisolo oyo tangu ndeko ayokaki ndeko mwasi ayokaki omoninga akweyelaki likambo donc ye nyonso mibale alandaki ayeko landela oyo ya restaurant alobe nga pe na benga ayeko son numéro ayeko benga ngai to sololi na ye ayebisika makambo na ye ndenge elekaki eza mawa mingi abi mama monoko mubange vraiment ozosala biso malamu po émission ngo zosala ezaka ka moto na moto zwa oyo koji kozwa ope koji kozwa te oui ngana za ko présenter kaka makambo ndenge zoleka na suka tena pesi mo conseil mais yo moko oyebi ndenge nini kuti kozala na vie na yo tozoboma mabala te mais tozopesa nde mayele pamba te ndenge tozoloba boye eza na bato mosusu penza balingani na mwasi alingi mwasi na ye abalani na mwasi na ye pe na ndenge ya bolingwa solo mais ayete ke pona mukanda kaka mais aye na ye pona bolingo mwasi aza na mukanda apesi ye pe ndenge moko pe na basi mususu pe oya zingi mobali ne na ndenge bien mwasi pe mobali pe apesi ye mukanda esala ke lokote mais tozolobela nde ba o bazana bizaleli ya mabe soko za nango tika awa ndeko mwasi ayiko benganga alobi nanga mama ngai problème na za nango eza problème à peu près kaka ndenge mwasi ya salaki ya restaurant wana mais ngai mama nakutana na mobali mama nga nazalaki nde na magasin donc moi shop nanga ba africain etambolaka biloko etambolaka bien mama na mboka oyo nga nazalaki ngai moka nazalaki na mwelo kwa ndenge wana etambolaka bien mama nakendeke nanga pe ba prière nakendeke nanga pe kosambela tena kukutana na mobali pe akomi pe koyela ngai tokomi kosungana mobali ayibisinga lubi apesinga komba mboka poso na pesi komba mboka siko mama bandeko na nganga na yibi komba mboka meso na pesi muto akoti komiyeba ai kosala mabeza kana ngo bien melere babinisa kango polele boyo mono komi na kanda donc mobali wana autaki na mboka moko songolo pakala mama ayi kuvanda na mboka oyo ngana zalaki ayi kuvanda pai na ngato yokani abite kune pai nazalika ke pa baninga tala kaka soko sana mukanda te valeur penza ezate okotia kombo pa ya mutu boyo ti adresse pa mutu boyo lobi mutu wana pe abandiko mona ke lokolo sa charge pona ye yango wana nazaka ka bongo ndimi kaka to vande sika moko parce nga nazaki na ngana mobali te mon ngaza kina mobali te nazaki na nga divorcer bandakala e na fandi na nga na bana na nga pe mibale mele mobali aye mama to yokanaki très bien mingi biso basi ta musozo sala mwa commerce oza yo moko le msusu maka msusu ozo kokate
mais tant ozana mobali abandi ko sunga yo pe na makambo ebele nde tozalaki na ye. En tout cas maman mobali wana sungi ngai pe nazo sunga ye, nga pe nazo sunga ye ti mobali oyo aye kozwa mukanda. Ta mobali azwi mukanda mama tofandaka. Azwi mukanda esengo ezali na ndako, esengo ezali me muke abimi. Akoma okende kotambola o téléphone za libre quand même nde nazaki na mukanda te makambo ebele basusi mingi ezali kati na nga. Mais sikoyo otika nga mwa muke mwa samedi boye natambola pe nakende tala pe baninga azokende na ye me normalement na baninga ngo sikoyo nga nakende kete boye nasala nini mpo na nga nazomona normal. Okende na ye ba feti ba invitaki bango boye akendeki boye tango zonga awa tozana biso très bien eloko mususu ya mabe eza na ngoti. Tofandaka. Mama, un moment donné, tokokisi na simbula moko na ozi kotanga banda ye azwaki mukanda na ye. Et comme bandi ko changer siko, langage bandi ko changer. Ko ganga, ko silika. Mais problème nini, le msulika mo za gravité asiliki, le msulika mo za nango bongote asiliki. Nake ife pa musala nzambo azali ko kamba biso wana. Nake iko solula naye. Taona sololi na ye, arabina nga umoni Satan akotaka na mabala na makambo ndenge na ndenge. Ta mususu ezali kambo ezali ke umoni Satan akotela kandenge wana sambela kaka. Mama na bandiko sambela. Bona sambela na ngame oyo wana sikoyo na lubake na bakisi mabonde limengi pona libala na ngai. Parce que ya la kakinga vraiment que il faut to bala na ko diko vanda bongo te peut-être ça ikoloba abinga na kolinga te na vanda ke pa moi si boye tout ça eza propriété eza ezo pesa nga valeur te ozomona malamu nga na bala yo singi nga na bali yo wana moni tokozwa ndako oyo kozala pena ke ndako na biso mibale mais kozala na mutu na nga parce que nga na sa mobali mama nyonso wana nga na za komikosa. Mama kende ngai pe na kamati pe biloko yo ngai wana magasin mama esali lokola magasin za ya biso mibale. Kende mwa mbula moko boye mwa makambo ko changer mais après ozomona ke no azongi lisusu azongi na yekimia mama to sali ba démarche na biso tout ça bona boye to sangisi ndako komi ya biso mibale sikoyo. Ndako komi ya biso mibale, magasin komi ya biso mibale. Tovandi. Mama tangu na sali bongo tovandaki. E bakisaki basanza mingi te. Mbali a changer. Mama, onga na mona. Ko beta ngai atato lobi na Afrique nde ba beta kabasi. Ye onga na mona kina kati ya poto wa mameza di kampo. Mama mbali a beta kanga. Ngape soni pona koyebisa batu. Ngape soni pona koyebisa bandeko nanga. Nazana ndeko nanga ya mwasi abetelanga lisolo à peu près ya ndenge oyo lisolo utaki koluba. Tangu ngana bandaki na mobali ndeko nanga mwasi avandisanga lobi ndeko nanga foke ba kopesa ye mukanda lero kopesa mukanda tangu susu sana ba idene mususu mais ngana pekisi te me ozala kama yeli. En tout cas wana apekisa kinga ite mapesa inga kaka mayeli. Bona ndenge na ngape na zai ko surveiller na somona ke mbala lingine nga parce que loko kontakeza bolingo mbala lingi ngai azosalela nga nyonso na magasin azosalela nga nyonso ba démarche nyonso asalela kanga bien mais tito eko koma na niveau ya ke nasangisa siko biloko nyonso neti magasin ezala yanga na ye tozala pe ndako pe ezala ya biso mibale wana nde mama na loba na ndeko na ngati wana ezali ngai moko po makambo nyonso te mutu balobake pa ya batu moko pe kosambela me kosambela ngo pe moko mama soko za makasi te ekosi pe yo premier kasite puisque yo mutu wana za siko ngai mutu nazolo ba avi nanga ya ngai mama munoko mubange tango zo keno kosambela nzambe o memeli deja nzambe eloko olobi nzambe eloko yo ndenga na lingi ngala ninginde osalela ngai oyo ngala lingi mais atana bandoto komona kaka eloko wana koloba ke nzambe mutu apesi yo toujours comme exemple na Bible tala nanu Yesu asala ki jeune mais oya yaki ko solola ne liboso za satana okoyipa ko prier yo zo kanisa ke nazana nzela malamu mais réponse à liboso ko zolem su satana mtazolo bano il faut siko za na discernement na liloba nzambe kaka nde nyoso za na kati ya liloba nzambe yango nde mutokote ya yo po comprendre que likambo asali boyeza yango te likambo na zela nanu likambo na salela boyite c'est ça
mingi basala kaka ona sala ki jeune ale nzamba la kisinga bona bo okay nzamba la kisi onyo na ndoto ba ndoto utaka pe na multitude wani za mwa conseil kaka na chrétien wana donc ndeko mwasi ayebisaka te na ndeko ne mususu na ya na yeke no tozana idée to sangisa biloko nyonso pona ya mona ki yango kaka kele na ko sala bongo vraiment ko sala le bandeko nga ba ko mona ke libala na biso penza efanda esuki na lobi mobala do bana nga toujours que en tout cas pona ko bota ya zano na posa ko bota te ngape na zana bana na ngami bale ya zana bana na ngami bale ya do bana ngake bana na iba tikala na Afrique ozomon ba démarche bana na yeso sala moi pasi mais il faut yokana nanu na famille ya moi si apesa quelque chose po bana bakoma na continent po bakabona ki malamu te na moi si wana bazalaki na ye donc pona nga na yebika ke ko sala na ngwe lokote soki pe na boti na ngate lokola bana na ngape bakola ki déjà bana na bota ki mibale wana ya suka sana ba azaki na ba 10 ans au monde ya bibala azaki na ba 10 ans oya liboso azaki na ba 13 ans donc ezana ngo problème te donc to ko sangisa na biso ndenge to sangisa ki wana to sangisi bolingo na biso to sangisi biloko na biso nyonso nzoka ninga na yebite ka soko sanga e pa ya sokende ba feti ezana mwasi oya zakuna mwasi wana nde mama ya bana na ye mama ya bana na ye avanda kana mboka wana mama bana na ye azela kaka ke mobali na ye situation ebonga bongo bakende kuvanda na ye e place moko mama ezalaka te mama bana wana ye mtu ayaki na poto liboso tango aye na poto liboso tango ake ko buaka ba famille na ye ba insistaki akoji ko pesa kombo ya mobali te ak deklaraki mobali te donc ya deklaraki ke azana ye na mobali te umoni po ba famille na ye ba boyaka ba o ba bengisaka na poto ba boyaka mingi pe ba sala ka ndenge wana nzoka ndenge bango ba boyaka ye mwasi wana motema ne zalika na mobali na ye po ba ko boya me yo motema ne za motema na yo na ko pesa tor mingi te donc mwasi wana ndenge afandaki na mboka wana na bana na ye mibale ye mobali awa nde aya kosala musala po azwila mukanda po bakende kozongisa libala na bango ensemble donc mobali soka solo bazokende ba fetsa kende pa ya mwasi wana mama ngai wana na fandi eye kokoma mama likambo muke ndenge na lobaki wana akobete komi ya makasi kobete komi ya makasi mama oh ekomi sikosoki na lobi pe na leta awa ke babeta kinga bavimbisa kinga bakokanga ye kote bolingo pe nazolinga te bakanga ye mais eloko nini kaka nazobondela ko chasser ba demo ya celibat famille na biso lokola batu bazaka mingi na ki celibat tangu sesa celibat nde mutezo landanga na ko ne peut pas pasteur a lobi insister kaka na demo wana ya celibat mama na yiko mona ke non ata celibat ngo akochiko de kanzambe la makasi te quand même et puis celibat ngo soki le loi bominga yi to kosuka de nini abi en tout cas nakei et pas ya l'état nakei pas l'état na bite moto to so vanda na esika moko ngai na lingi to kabwana na biso na mutu wana l'état lobi na nga lobita yonde oyaki na mikanda po bakoma ye na adresse na yo siko lelo yonde mutozo lobake abima na adresse na yo il faut to benga ye aya bozwa décision ensemble eza libala te mais eza boza place moko donc boza na biloko bosangisa ye ifazal mama mobali aya ta mobali azwa convocation to ye kosamba na mobali pasi mama mobali abimiselinga manzaka biloko wana eza ya biso mibale foto kabola yango lokola yo oyeke to longwa to vanda so sika moko te bonga na kendela ndenge ni leta katela biso makamu ndenge botangela yango mama babotola nga ndako na mukuse ndako ifete kama ye azo ya inda munga pe nazo ya nganda mama na bima na ndako oyo nga moko na somba ake kufandi pande kunanga ndeko nanga lobela nga mabe ndeko nanga vraiment mama suka zo lobela nga abi na mona na nubuzoba ya boyete nga na mona na nubuzoba ya boyete nini yango kaka salaki yo oboyaki ko yebisanga siko zuni mama soni na lela kaka na mibongisaka lisusu te mama na bosa na pe ko sambela ke non bafuka maka na banda kodelela nzambe esila na lingi na nga nzambe mais nazomona place ya kobandela te mama soki passe lekeli yo mama eza mingi kwa kobondela te
ozomona te ko bandela place ni ndenga mwana na komaka bambula na kanga shop na kanga yango po ye il fallait azwa to kabola yango ngana ye mama to kabola monda muna tikala kinango mama na liquide kaka ndenge wana na fandi donc mobali wana abomela ngai vi na ngai abomela ngai vi na nga mama menzamba za nzambe abomela nga vi na ngai tangu na yeko yeba sikoyo masolo nyonso na bato bafandaka mboka moko na mwasi na ye mama ba fetu azali ko sala kune pa mama bana na ye a restaurant libala ba famille ya mama bana na ye o ba benisaka mama bana na ye bakutana na ye tangu ba moniki akomi penza na biloko akomi penza mutu ngana komi sie mutu ba ye ko ndima ye ba ye ko senga ye bolimbisi ndenge bango baboyaka ke ye asangisa ndeko na bango asangisa dossier na ye mama somo na makambo bandeko botala mitema mususu ndenge zalaka bino boboyaki asangisa dossier siko lelo lo bomoniki akomi na mbongo bondimi na bino dossier wana ezonga ensemble bazonga na bango parce que bino nde mutu kupanzaka yango eboke no kokomisa muninga mwasi na niveau oyo wana efutamaka mwana mobali o mama akende mama na tikala ki welewele na longwa na mbuka wana na ke ofanda na sima ya na ngai pona bande la vie à zéro mama pona bande la vie à zéro donc mutu ayeko kota na vie nanga ayeko kosanga na bolingo kaka ndenge utiko lo bapona ndeko wana mususu ngai na yebite me ye na motema na yebike na yeko sala mutu mabe. Quel courage maman, quel courage. Dento solo baboy na yoka kakaka e pa ya kendeki biloko ya ngai oya zwaki wana ndenge tozolu babo ya na prison mobali wana za na prison ngate mtu nakangisi ya mama nzambe ye moko ye na mwasi bakota misala mabe bakota misala ya koteka biloko ya mabe pona nini po avuama mais na mbongo ya yibaki ngai na biloko azwaki pa inanga avuama kiti ndenge tozolu babo azana kati ya boloko mwasi épargné mais ye azana kati ya boloko po bakangaki na nzela na mutuka na biloko wana ya mabe na ba frontière wana azana prison mama nzamba za nzambe aza nzambe na bandela ki ndenge na zonga kasima na bandeli muke lelo oyo nzamba sali ke a restaurer lisusu ngai commerce na ngezo tambola très bien po makambo eleke sali ba 20 ans mama siko ndenge nazali awa na sombi lisusu mo eloko ya ngai oyo ezali ke ya ngai nayebi te soki nani akoya koluka nga lisusu nayebi te soki nani akoya koluka nga lisusu pona sala subu zobo nga na salaki yango wana mama merci pona mateya merci pona émission oyo efungola ba mususu mayele epesa batu mususu mama mayele bafungwama pe kote ya bandeko mibali bino bandeko mibali frère mama solo nyonso tolobi awo quand même eza pasi ko eza malamu te siko yo wana na prison mwasi yo yibi biloko na ye akangisi yo te otikali na kobeta ye kovimbisa ye azobomba po alingaki yo mais pas yo ke kosalela makambo koteka biloko wana parce que soko au lieu déjà mbongo na lokoso motema mwe bandopela kaka po mbongo wana yo yibi mbongo escroquer wana ekokoka yo te Satan kosala koza kaka ozwa kakaka ozala presse ozwa kaka luka kakaka choke no kota na makama mabe wana si batike leo ndama magasin mobimba okosala lango te batike leo ndako okosala lango te ndako teka kinda kwa mwana mwasa batu bateki yope ko somba mususu kone pa yokene na mama bano yo lingaki bongo ekojika kate siko prison yango wana
eza pona koloba ke ba o basalaka bato mabe siti yo ndeko mobali nazoloba na yo mwana mobali soko ozosala likambo wana oyebi yango na motema ke nalingi mwasi yo te me nazokende mpona kokosa ye yebaka eloko wana ekoboma yo eloko wana ekobebisa vi na yo soko olingi te kolinga te omoni me koya kosala semblant te oyebi koyiba mbongo koyiba biloko ya bato eza lisumu na miso ya nzambe mpe okozongisaka yango atandeli me koyiba bolingo omitia na place ya koyiba bolingo. Chérie, je t'aime. Chérie, nalamba nino. Chérie, nasala bona. Oui, chérie, mon chéri, je t'aime, je t'aime. Ozoloba na ye bongo. Ye pa zoloba no bongo. Mais nzokande na kati na yo. Ozoyeba ki nazokosa. Ah non, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie. Kofinga ka bandoki te. Koloba te ke bandoki baza mabe parce que yo moko za vrai ndoki. Omoni ki ndoki non. Ya moi makasi boye. Eleki oya butu. Eleki oya butu te bande ko bali botika parce que oyo bozolo baboye na biso ba Congo balobaka marchandise ya liboso marchandise ya mabe ekoma ka liboso na zando na mitema mabe oyo abino oyo bosali sali boye eza pe na batu mingi yo balingaki na bango pe basi oyo alingine pe mwasi na motema moko bako rate mikanda bako rate bolingo pona mabe obino bosala do bino pe boza bandoki ya ba o bazana bango na makambo ya malamu balingi bavanda bango mabala na kimia bino pe mutu bozoloka bango pele bazomona mabe obino bosala o yazo ya kozala kaka bongo marchandise ya mabe ekomi liboso na zandu ya malamu lere koyaba kondima ngo lisusu te oyo yaki zalaki tokanisa ke za malamu nzoka ndena seku nezaki ya kopola bongo o nde kozala malamu ekende kaka bozo décourager bato na bolingo ya solo bozo boma bato na bolingo ya mabe boza banani émission na biso ndenge na lingaka ekomaka mulayi mingi te esuki wana toyebi te tango sumaka mosusu koya lisusu toloba nini nzambe apambola bino bozala malamu na lingi bino mingi mbula oyo benza nzambe apambola pe abatela biso na kombo na Yesu.